Ma mission TV, le miroir du monde. Et ça puis peut-être ma fifi si wa après wa na wa betinga ku ça yo boy boy na masa o muziki ndingu atindi na ba japonais na japonais mo wa betinga ku to beba ile pena japonais na émission bakati pena bakati mission na bisi muze na bi muze yo ebi ngate yo yebi yo kenda poto mambu boy boy o yindi si na kata RTG bakati pena émission eloko te na mwana soda na banga ke loko te na za mwana soda oyo koya eya so bomi ngai na kufi mafu so na kufi pe etikali ka bongo po yo pe okufa olanda nga le problème ne se tomber pour hériter wata ezaka pona bwaki wata te wana esukaki le tobundi ndenge ni éclairci batutu ba hôtel partout dans le monde au vitesse mutabetenga ko ezaki germain bwela betinga ko na kati émission na soki mama ko bakati plateau nde na bimi tosala bango baga nde babimisinga libanda ekomi na niva bituma na façon ke ndenga bwaki wata oyo ke bwaka héritier ndeni na émission na nga oyo ze émission na nga yo ke bwaka la biso héritier na tina nini siko nga na ko bwaka te héritier za fe na nga ngali ambonga wata yo ebisangani ngali ambonga wata nga émission tout na leka ba ke petit sai na internet na nini petit sai ala pire petit ya héritier na manke batu te nga na bwaki ka batu na nga na bwaki héritier wata mama ko nga na wata to kana te est-ce que petit wana fifi est-ce que yena wata so ba kana te nga na problème na kata plateau yo bwaki bon kata plateau abike ngana bato ana to sola te yo na héritier leki yo na héritier beta nzembo kala ya lelo na mone ko héritier beta ba nzembo belé héritier sa carrière musicale na yo kutu vina mambo ebani te ngana ba ko za mwasi no ya masala nga bebe buchu petit wana wa munene wana nebite soki vena biso plus mabilu o me ma chaîne ngoka boye o cheba kulunaise basala musala na RTGA wana je voulais dire la vérité ngai na RTGA na lapinda ina ngana habite journal ya petit fifi ala bumbu ngaso na bina fula ana na gaz même pas na Karine Mokonzi bato ya mara ba wana o Karine ya mara te mais ngai journal ya émission ya RTGA loba ba changer mutu. Ma mission TV, le miroir du monde. Alors, Banakin Bana Poto partout dans le monde, quand Neneb Sabino, Martin invité sa fusée sur la Likambo, Molo Ben Nabino, donc Tozana Pono Lukama Kambo Kolak Sabino, bonjour Nabino tout, donc mère ya poids ya kilo, vrai Joe, jeune fille moi qui toko partout dans le monde, surtout la Martin invité sa fusée dans ma mission TV. Toza Liboso vraiment ya RTGA, chaîne Toebi ya Mouné na Kata République démocratique du Congo, donc pas Simoko. Na habité na moni ndeko na biso azape congolais to bengake petit sai oyo boyebi ke jouande ti fiston sai mais na kata RTG to moni colère to moni mbebo sali boye to habité soki nini to moni événement salamine wana to habité soki aluki makambo na RTG ou bien nani problème ezai na nini na kata RTG o to moni ba betie makile bimi na habité petit sai mbote ndeko nga mbote na bana poto batutu bolandanga les chers internet les batutu bolanda internet na pesi bino mbote ponga pe na lela bino fort bino pe bolelanga fort sans bino ngana okokate na kina ngana RTGA yebi ka ndenge ezalaka na ena ngem mission kande to pasaka na kin eleki na kin eleki pe na ba YouTube bino pe botali ndeka to sala ba comédie na biso ndambu na yako pesa message nanga mbamoko yebi ka après si ma message na ye na pesi message mbamoko ba agresser ngai peut-être ba bina nga o te petit ça ipo yo to mona ro ozaka na ba Karine Mokonzi ozaka boye nga na bise vérité na bité ngala na bwaki batu na bwaki vela ngala na héritier watanabe oya musicien po ve aida ngai mama batu babimi libanda ba betinga baku ba nini mais ngapa na defendaki attaque yaya na lingino au clairci batu tout ba lando bien si ba betso baku ozoki na kati ya chaîne ou bien libanda ya chaîne faut clairci na kati ya émission ya fifi siwa petit wana wa munene wana na bité soki vena biso plus mabilu o me ma chaîne ngoka boye o cheba kulunaise basala musala na RTGA wana je voulais dire la vérité ngai na RTGA na lapinda ina ngana habité journal ya
Wallahi. Mais yo eko sala ni émission no te koma na émission na ete koma na niveau pe basimo na nzoto boy. C'est que au manquer batu na plateau au bendenge. Na manquer batu te, ngana boki ka batu na ngana boki héritier wata. Mama ko ngana wata to kana rate. Est-ce que wana na lobi. Petu wana fifisi wa est-ce que yena wata so ba kana te ngana na problème na. Kata plateau yo boki bon. Kata plateau abike ngana batu wana to sola te yo na héritier leki yo na héritier beta nzembo kala. Ya lelo na mone ko héritier beta nzembo belé, héritier sa carrière musicale na ye. Yo tu vi na mambo ebanite ngana ba ko za mwasi no ya masala nga bebe buchu. Nini yango siwa kibumbu siko tonga lobi ke yena bato na bayo kana rate yo na kata plateau na émission na esuka gindenge te wana esuka ki le to bundi bobundi ndenge ni éclairci batutu ba hôtel partout dans le monde au vitesse nga ku mtabetenga ko zaki Germain Bwela betinga ko na kata émission na kata émission na zoki mama ko ba kati plateau nde na bimi to sala bango baga nde ba bimi singa libanda malembe tokende malembe fisi wa aboyi kombo héritier watanabe après ko boya eloni sko eko sala make po eko matina niveau bitumba ekomi na niveau bitumba na façon ke ndenga bwaki wata oyo ke bwata oke bwaka héritier ndeni na émission na nga oyo ze émission na nga yo ke bwaka la biso héritier na tina nini siko nga na ko bwaka te héritier za ve na nga ngali ambonga wata yo ebisangani ngali ambonga wata nga émission tout na leka ba ke petit sai na internet na nini petit sai ala pire petit ya héritier ngandi magana mwa bitinda wata siko bato babeto bazaba nani betinga eza fifisi wana batu babetinga eza batu afifisiwa zo bango tanga kombo bendenge ni fo bango tanga kombo na nini eza pire pete ba fifisiwa après wana wa betinga ku oyo sayo boy na masao muzeki ndingu atindi na ba japonais na japonais mo betinga ku to beba pe na japonais na émission bakati pe bakati émission na bisi musée na bi musée yo ebingate yo yebi yo kenda poto mambu boy o yindi sina kata RTG bakati pene mission eloko te na mwana soda na banga ke loko te na za mwana soda oyo ko ya so bomi ngai na kufi mafu so na kufi pe etikali ka bongo po yo pe okufola ndanga problème ne se tomber pour hériter watana ezaka pona bwaki wata wa walai poka na bwaki hériter seconde ba beti obwe na ebité siko olobini na batutu ba Hollanda yo partout dans les mots pour RTG on a si Richard azwa RTG yango place outi ponga mona moni na misu na ndenge bazo kango bali ba kotso kuna na ebité magé ba tikio yango moni na yambio na solo no libanda po sala bien na bisika ba téléspectateurs ke ba bolanda biso to yeba ba journaliste msu ba komebele obi ke ngape série mo bina yaka na annonce ngana ko ma journaliste série wana fe na ngakani pena betanga mbata to sala moi bagate petit sa bunna ken piana na ngana ko ma journaliste pona nini poka ba beta po ba betenga lelo pe ba beti yo olingisi ko zonge so petit fifisi wa za bumbu ngasa na bina fula ana na gaz même pas na Karine Mokonzi bato ya mara ba wana o Karine ya mara te mais ngai jour ya émission RTGA loba ba changer mutu. Alors merci vraiment trop mesdames et messieurs voilà bauti au petit sai ndenge à s'exprimer à siliki ponga moni avimbi mais bon émission donc bosakalara avimbi mais bon émission bosakalara talaka bakati émission signal vraiment kati balobi debesami ya wata na fifi donc toyebite tomoni ga biso tout na kati ya chaîne na kati ya plateau ndenge bazo memae likolo OK bitumbe uto bundama kati ya plateau batutu bateli RTG lelo bamo bamoni ndenge vraiment extrait ya mukeza laki atangi wata ndenge fifa boy ndenge bagarre bundami na kati ya plateau ndenge alobi donc merci à trop mesdames et messieurs voilà que Martin invité sa fille sur la likambo koseka petit sai yo musique tina kata plateau mutu oye vraiment na bitumba te na ebite wata zolanda donc wana eza vraiment maram na bango mais ngelo na kamera po ya lobi wata oya boyi wata bagarre bandi ndenge mo apeseli bakati signal sola likambo bosakala batu baza petit sai te niama te koko mano journaliste te soki kena beta ki yo olingo koma pozo ngse revanche pe na micro bete le roi appelle le ba betio awa olingi pozo ngsa revanche te doser bobongisa vraiment makambo menga no pesa conseil to tika ba makambo RTG za chaîne na munene
na kati ya plateau yo pe soki invité oye wana zala pe na respect quand même ya bato pe ba travailler wana esala rappel moi kitoko muto pa ya mbio zala pe na respect invité po biso tout toza ba congolais ba na ekolo moko ba bi tokomi vraiment na temps au président Sikapa Koti président Etienne Félix Tshisekedi ozo kamamboka toza na bolingo na bakati ya plateau bongo za kitoko te ba tout ba hôtel biso partout les monde ba mona ke invité moko e obundi na chroniqueuse obundi na invité eza vraiment kitoko te loko esami na chaîne ngana on peut sa conseil mbasi mesala maté même bato bazara na porte botala rapé ndenge ni boko kotsa bato même pe bino bato bo sala pe mission bo yamba invité botala ndenge ni boko respecter pe invité pour esala vraiment kitoko partout les monde pour inviter azamo umuté chroniqueuse azamo umuté biso tout faut respect ezala entre biso limite ezala talara babitumbe bandi wa vimimbanga wa beti signal ekata na chaîne wa manke mutu boye wa kumise héritier wa boye héritier pona nini boye bete ke sola likambo pe azawa na vitesse afisée botala bino bomba makambo alors merci à trop na ba fan tout ba Karine Chamba ba Charlotte Ngalula ba bi Chaclone décor partout dans le monde à décorer ambassade de fête ba immeuble ndenge na ndenge à tous en ville mesdames et messieurs voyez sabino Nasir tourner Richard ba mona vraiment ville na biso ndenge zali to na kati ya ville na kati ya Kinshasa donc abozwanga vraiment bien Martin invité sa fusée ba biso to sala kaka to yaka partout to tambolara zongisa sko caméra boye na pesela ya suka ba biso ali kambo na senga bitumba lelo oyo bitumba oyo lelo utso bunda natanga na komba moko pona boye na ba problème ya petit sai ba makofe betami donc ba jeté mais sur la likampa za gana na zui kaka image nde yango na laxibino donc merci à trop boza toujours branché na obi Charlotte Ngalula ne makambo en tout cas merci à trop na Yamati ya production oyo azo sala maramba bien pona Serge Mabiala to ebi azaki artiste munene ya République démocratique du Congo mais lelo azana niveau ya Europe alobi akofanda pamba te carrière ne pe yango ezo salama abeti single na biso tout ebi Kingarara eza clip bimisika partie eza ba chaîne na YouTube bo s'abonner na chaîne ya Serge Mabiala et qu'on a vraiment bien beaucoup na YouTube s'abonner et ça vraiment kitoko même si on s'abonner te même na page na Facebook beaucoup melay leader azawana na si Richard P a tiré biso image ya Serge Mabiala après pour bato ba sentir vraiment que Martin invité sa fusée tozana pona ko soutenir artiste na biso tout Serge Mabiala oyo ayemba oyo a contribuer na RDC balobi lelo yango Kingarara yoka clip ya kanda yoka chanson kuba bade ya bien en tout cas merci na ba Yamati ya production pour s'abonner toujours et ça la moi bien merci à trop na batutu ba Holanda biso balobi yemoko mokonzi na bango balobi ba groupe tout o ezobeta ma mikolo ndeti to na groupe moko osaka mbonda yepe ezo ningisa groupe ana pe eye na moto nango ba beti chanson na bango eza mama c'est mama ba embeli pona mama mama aboto azaka mama ataza koka azaka mama osaka mbonda donc merci à trop na batutu o bazwi temps vraiment ya ko landa biso vraiment donc merci à trop na messe Maliba na kati niveau Belgique ozo soutenir au Sakambonda. Donc, vous êtes toujours branché dans ma mission TV. Martin Engi, vitesse fusée, Pati Kiketi, Balobi Tokos. Ma mission TV, le miroir du monde.